Bonsoir, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyos tout vos ali. Bon, boye ben atri ki moi mikolo le kana. Je préfère que des fois que kaka la situation s'est déroulée, milinge kita moi mukie nazara na une bonne idée. Il y a au juste qu'est-ce qui se passe. Boyete, pour mutamaye la ki makambango mbango te sikamilinge zali. Hein? Pozo mona clarté. Ozo risque que ndoki maraka vers le danger. Boyete, ya liboso na kobandana na Paul Kagame na ebite liwa eza têtu, hein? Liwa ezali têtu. Liwa eza têtu. Liwa na moneza mabe. Pona nini? Ndenge nini batu lokola yo Paul Kagame liwe moko mona yo te. Paul Kagame, l'esprit a bien. Pour yo, aussi longtemps que tu es vivant, tu existes, hein? Tokozala kanapso na kimia na este wana ya Congo te. La, toma toto kitabande konanga, I don't want to hear it, oh, chilomba meet na Kagame pour aboutir à quelle résolution? Quelle est cette réunion-là? Oh, yo chilomba ko tenir na Kagame lelo e koela biso une résolution neuve, hein? Biso tout ça batama bon matin définition li bon mais allez the same thing over and over, tu t'attends à un autre résultat. Yango ba dialogue ango na Rwanda et ko sala mo juste combien de dialogue. Laurent a dialogué na bango, Kanambe a dialogué na bango, Chilombo a dialogué na bango, Kagame, Paul Kagame. Yango yo zana besoin ba dialogue boni pour crâne na wana épaisseur. Et yoka une fois pour toutes de laisser le Congo Zaïre tranquille. Talangaï, le président d'un pays qui fut une de nos provinces à l'histoire. Yo Paul Kagame, tata oyo. Namoni ba Clinton bakosi yo mingi, eh? Namoni mutu no wane vimbi penso so mi mon important. Nalobi, eh? D'abord, raso na yo. En fait, ethnie no wana ba touti. Qui appartiennent à Banélotique. Pour te finir tous les nélotiques te po, Banélotique mususu bazakuna na Somalia, bafanda na bango sont chez eux. Banélotique mususu bazalaka kuna na Uganda, na Kenya, na Tanzania, bafandi. Raso donc ethnie na yo oyo ya batuti oyo. Ethnie no wana. Ethnie moko ya peuple nomade. Peuple rejeté par Dieu. Et si ka Bouta toyebite, mais on nous dit que Bouta peut-être kota ba Mali, mais bazonga kasna Mali. Oh, yozo luka superficie, yozo luka esika na bino moko, retourner là-bas na Mali. Kuna pe balinga kabino te. Bolukaka bokende na Australia bo bandi subizaleli na bino ko linga ko so ba mboka ya batu. Ba bengana kabino. Mais attends, parce que je dois bien éclaircir. Le Congo Zaïre n'a aucun problème avec la race nélotique. Pas du tout. Ou bien le peuple nélotique. Tout au long de l'Afrique l'Est là, tous les nélotiques nos voisins. And we get along just fine. Tous les problème. Le Congo n'est pas en guerre avec Somalia, nélotique bazasuabi. Some of them bazakuna na Uganda. Uganda baba fitol. Mais, totie parenthèse, besides Uganda na Rwanda. Totie Kenya, Tanzania, Namibia, nous avons les nélotiques. Nakatia Congo, tous les semi-bantou qui portent aussi le sang nélotique. Nous n'avons aucun problème avec Nani Rassona nélotique. Hein? Mais le problème du Zaïre semble avoir source, les origines et direction toujours avec un peuple particulier, ethnie Tutsi. C'est ça la vérité des choses. Et ngai nazali ko comprendre te. Il y a combien des ethnies dans la région de Grand Lac? Pourquoi kaka ethnie oyo ya batuti oyo? Ndezo pesa biso mi tout passe donc tout la boy. Le grand pays comme le Congo Zaïre, toko zalaka na pété pas parce que nous sommes en guerre contre la race nélotique mais parce que nous sommes en guerre contre une ethnie Tutsi. Hey, oyo ezali boalu badjikema. Eza lokola lion ako fanda na pete, leopard ako zala na pete, po azala kanda na problem na kanya umoko boyandako. Really? Seriously? Oh! Te wana kutu na peska exemple mabe bango na bango banyao.
leopard akozala na pete mpo na mbwa moko azalaka na lopango moko quelque part. Oh eza likambo akokamwa. Je peux encore comprendre. Leopard azala en face ya balu mpo balu bazalaka en groupe. Mais leopard azanga pongi pour un seul chien de la maison. Mais c'est pas grave. C'est contre l'humanité même. Et le plus lion zoko kolia ami de leopard azoko na lion bazoko kolia mbwa wana te, les gens commencent à se poser les questions. Des questions ngai pe na kotuna lelo Chilombo. Le Zaïre est un grand pays comme un leopard. Boni kambua moko boye. Kamboloko moko boye de la maison même. Azoti abiso panzi likolo. Toko fanda na kimiate. Ngana moni ulie to pretaka oreille to gaspia katana biso na ba dialogue na ba réunion zangatina. To memela masolo yo kaka comme un leopard en face d'un petit chiot. On bouffe les chiots. On négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Parce que leopard veut l'iboumounez à la plein et puis à la paix. Et la solution naye, il faut chiot wana se retrouver dans l'iboumonaye. Avant Rwanda existait comme un pays. Ezalaka une des provinces de DRC. Il y a Congo belge. Congo ce qui peut roi Léopold des peuples konini. Kamboka wana. Etikala ko sala kutumboka te. Ezalaka une de nos provinces. Hein? Bango na Karundi na bango bardani Burundi, ce qui peut Burundi kuna. Hein? Ba nous comprendre te ba tout yoyo. Ezali kambunini. Po Kagame. Ceux qui te contestaka ba ko na so ba contestaka na bango idée te ke o bino bozala pays po to mona ke importance ya secteur wana te. Mabele wana zaka d'abord na maudit. Et produisent à quel côté. T'as là presque bien que toutes les provinces du Congo, ma belle est riche. Nde bakoko na biso petango ba mindele ba eli biso idée que tozo ko kata ba géographie. Biso to lobito ana tina ya Rwanda te. Pour produire l'autre côté. Donc fournir aucun effort là-bas. Donc tu as besoin qu'il y ait un endroit délaissé, négligé. Hollande, à tel point que les Congolais n'a même pas enseigné à son enfant l'histoire que Rwanda fut une de nos provinces. Pour tellement tout le monde a kabino comme tu vas fourmi moko boye. Et l'espace occupe kana to calcula kangote. Nous n'avons rien à gagner na mabele wana. Eza perte ya énergie na biso. Kongola la kazo lota Rwanda te. Parce que tozalaka na souci ya mabele wana. De même depuis l'époque à Mobutu de Tokota kuna to marching toke ko s'imposer. Et nous pouvons toujours le faire pour Kagame. Yoko sakana na batute. Yoko sakana na batute. Congo est trahi par notre gouvernement qui est faible. Chilombo na gouvernement no pe Chilombo mususu pe yo. Chilombo mususu pe yo. Yango yo ki mulube za nini? Chilombo. To solana pe bien. Yo za muluba siko el ndenge nini? Hein? Ba ebel biso baluba to zalaka ba tetu, ba vantar, ba tu ya tembe. Ngane bike mobala muluba azaka na makofi na makuba kubezalaka na Aden. Yayo ke wapi? Esili kuna na Belgique? Ka mbolo kolokola Kagame oyo. Azo sakana na obwe pona nini? Toi tu n'as rien d'autre à faire à part que ndaka ba régner tenga manaka naka eloko wana. Hein? Wapi ki muluba antwa? Makofi ke wapi? Chilombo. Makofi ke wapi? Hein? Obetaka ba policier belge li kofit. Et si la kuna do yotango boxer policier belge makofi pe sili, c'est ça? Hein? Makofi ke yo wapi? Posa non jeune. Oko boxer ke eloko wana te penso. Ah Mobutu yango bomona ngaka Mobutu. Oyo za ba biloko banda pesa Mobutu onction kolata Jojo. Bosa la karateka. Bokanga ba ceinture noire na chimono. Chilombo. Yo sala sport ata moko te kuna na Belgique. Hein? Oza souplete vraiment. Yo koti ko ben sataka gama ata na Kinshasa. O koti bo changer. O lati Jojo. Hein? Ba donc ayo o kitiaka na sous-sol wana papa. O beti nanu titi. Wanju mukuma. Mettons politique à côté.
kako sakana na biso boy teka eloko wana hein okobengisa c'était vraiment bokitise na sous-sol obeti nanu Paul Kagame na ta 10 minutes et puis opesi mikanda signé que soka meki lisusu mutune nde kotikala na Congo allez azonge pa na ye nga moni sel dialogue yo kosala na mwana mbalo na yango wana loko Paul Kagame comme si biso bazoba bato ba dialogue na bakor sela anani dialogue nga na moni kosala bengisa ka eloko wana il est temps maintenant to bengisa Paul Kagame aya oui et puis yoko bando se déplacer ko kenda ka vérité faut comme tienne sika na yoti hein ka président moko ba mboka moko tozana ngo besoin to biso tozala abengisa ko pamba pamba ke Nairobi mabe bozonga c'est quoi c'est Paul Kagame comme comment na biso ko banani yenani to ko silisa Afrique de l'Est na mobimba ko la ko tambola ko kenda ko lukaka ba accord na ba dialogue c'est quoi c'est comme affaire mbala oyo excuse me ka eloko wana ka mutiopi wana ka Paul Kagame bengisa yenda ya verbiso koti sayena nukuna na sous-sol ce qui pas oyiwa Chilombo lakisa kokola na bija na matamba nyangala kato sakara na biso mingi oui makambo ke niveau wana tokera ngona niveau wana wezo su makambo ba diplomatie na ba etate pourtant ba bale kota ka bandeko na biso kuna na este bale wana ezalaka na mode diplomatie na politique te bale za bale bomaka shege pa ko bomata millionnaire na bale donc asa makambo ya makofi sikoyo makofi yebi rank nani classe économique ya mututeli kofi za likofi ndenge bale za bale bengisa ka zoba wana kuna na oyiwa super na oyiwa meme na sous-sol lakise kozali mwana ya Zaire lakise kozwa mangwele lakise kolia bija na matamba mukuma mwela mbata donc mwela mbata bete ko makofi ange mukuma vraiment mukuma bukatu bakotu wana nyata ye mujata mukuma kaka bila ukutazoka boxe batukuna na nani na kingakati aliesi ba politicien congolais mututu akosakana te mututu réglementaire na batata na babilenge babetama kuna comme il faut ceux qui bazoka te yo yango yo Chilombo Bible na yo tanga kwa ba Nouveau Testament na ezo pesa ngai kanda bikila Paul Kagame ange mu bikila aya na Zaire lokola lingaka ba dialogue aya to dialoguer ozana ba corps ezo zele ya ebika to signaka ba corps te ya ebika ka sa comme ça ba président congolais ba zoba ne ba signaka ba corps yebisa ya tozana dialogue tozana ba corps ko signer da motherfucker deka combien na kitena sous-sol moi la mbata réglementaire Paul Kagame regretté pourquoi botamaka kosuki sana makofite mujiata bukana bakot mujiata pensa donc na pono nyonso wana o Mathieu sauté pum o ka pensa son ya kapa abukani o silisi na ye ba tombolie ba matisie likolo ba fandisi na mesa opesi biki na papier opesi accord lokola lukaki accord opesi accord ko signer accord wana lobake next time ce que to loti ata to kozala surtout mona makam pratique te Congo suko to bana ko réagir kana bandoto ce que to loti M23 tozo kata mutu ya Kagame tozo kota na Rwanda tozo kendo kokangele kuna ndeblo ka kore kokoma to lota te dans makambo M23 batomboka ki wana to kuna te to lota ndete to lota kutu bango te. Et accord le bas, ça ne s'explique pas seulement na yo Chilombo. Veut dire, aucun Congolais à l'OTA M23. Donc, ceux qui Congolais attendent à Maluku, à la Mouki, à Betimbela ke Boutou, à l'OTA qui M23, Tokoti Kigali. Ceux qui Congolais attendent kuna na Kisangani, à la Mouki, à l'OTA qui M23, Tokoti Kigali. Oh diaspora l'autre qui aime 23 tokoti Kigali. Donc accord le babwe Paul Kagame. Si tu connais ce qui est bon pour toi na ethnie na yo. Pour y aller à génocide hein. Toko pese siko génocide ya solo. Oh que bison de toko aider siko génocide wane salama. Pour y azana ban kema ba génocide.
tokolakisa génocide ezalaka eloko nini soki congolais ata na diaspora aloti soda moko tuti azala M23 azala M23 te tokoti na Kigali donc s'il connaît ce qui est bon pour lui lokola ya lobaki kaza descendant King Solomon ça tombe bien akende tikuna na Tel Aviv sika ba cousin na yepe lokola ye race perdu ba menteur na bazalaka abanda kosambelaka deja azizol na bango wana ke asunga congolais ata moko te alota soda tuti ou M23 akore pesa Paul Kagame fever ya koloka bandoto na biso ke bandoto biso tokolota tomona ka elongi ya mututi te po mukolo Kongola kolota mututi madilu système abaki ya Jean boyingai na sandoto alamuki na senge pardon mobali ya boko tunanga boyingai biso pe tokosilana na Paul Kagame na se andoto kaka tozokolota eboye po na biso komi réalité tokokota na Kigali parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. D'autres alliés parmi les médiums Dieu utilise pour nous parler. Biso pe na Congo peuple congolais basambelaka mingi. Donc, ce que tu l'as d'après nous, c'est Dieu qui nous a parlé. Simple que ça. A signé l'accord. Pour moi, na mobile na asakani na biso siko Paul Kagame mimoni. Et puis tu l'as kata ma corona ko kendaka vers Paul Kagame. Kata ma corona ko kendaka na baranya buzo babongo. Ok non kutane pourquoi quelqu'un qui azali ko finance un groupe rebelle. Bakota na mboka na biso. Et puis yo koma ki président la ki sie respect. Okene na Nairobi akuna sobe bisika nini okozo ko yamba yo bengi bandeko nele o ngomba lenge bota o bengi bango ba frère o na yo siko balakisaka batu gentil sa ndenge nini Kagame yo yango bayambaka batuti te mututi aza muto kwa accueillir te mututi aza muto ko lakisa hospitalité te bayambaka susu bapaya ndenge nini balakisaka mupaya hospitality lisusu ndenge nini nini ona Congo tozangisaki kosala pona bino batuti oyo batuti que voulez-vous autre nini biso tozangisaki kopesa bino to déranger bino to bofanda na Congo muta déranger bino te boboti kuna na bangomba na bino lenge aucun zéro déranger bino bofandi na Kinshasa bozotanga bokota kutu na baposte ba gouvernement to bando déranger bino te vous étiez comme si vous étiez chez vous bolingi nini bayambaka bapaya ndenge nini tout victoire ya Croix Rouge bayelaka biso bino est-ce que ba continuer ko pesa biso mbongo continuer ko bokola bino boya ko bakisa charge na Congo ko yamba bapaya ça coûte de l'argent il fallait que vous héberger il faut bolia n'est-ce pas quand un mututi azo occuper poste moko na Congo ça c'est une poste oyo kona arraché d'un Congolais et le mututi azo occuper yango au lieu salaire na yo otindel bande kono na Kigali bolingi nini Congolais chômé po yo mututi osala musala ata kutongo bazalaka mutema mabe dans la vie bino bozali beyond mutema mabe to yamba bino uta batu victoire Croix Rouge bayelaka biso bino erreur to salaka yango wana ba pays mususu bandimaka ko yamba bino te pona nini pourquoi bamboka mususu babimaka volontaire ko yamba po bayebi bisaleli na bino erreur biso na Zaïre to salaka c'était d'accepter que boya na mboka na biso boyaka comme des réfugiés lelo bokom kolobo nous sommes les tuti congolais wait a minute how the hell okozala tuti congolais oyeki comme un réfugié Rwanda yangwana na ngambo you walk okoti Rwanda you know exactly sika bo uta bino boza kutute ko fobo kendo kokatsa super ba cordo ya ba océan super ndenge nini siko yebe siko utite ndenge nini Rwanda ngweza munene ndenge nini boye bindenga kozonga bisika bo uta ka bo bino boza na ba village combien kuna malgré ça Congolais bando déranger bino te to tika ki bino tranquille tebeka mukolo bokolemba bokokatsa epa na bino nzokande bino bobande kofanda na ide mususu bogute fromage boki bilengi ulie kasi bofanda ka calme na mboka ngo ya bibino bino bozala l'aise
bokomi kolinga bobomaka biso bakolo mabele po bozwa mboka na biso. Batuti bozoyela biso babiloko bonko biso toyebaka te ezalaka na nature na biso te, toyambaka bino na motema moko a bras ouvert. Botangela biso na histoire a zero esika zero atia motuti mal à l'aise. Jamais. Mais tala ndenge bolakisi kindoki na bino. Kindoki boza bandoki. Race moko maudite, ethnie maudite. Oyo ethnie abatuti oyo boza ethnie maudit. Yango nzamba pesaka bino mabele te. Même Rwanda bobetela katolo. Si ezalaki ya bautu, ezalaka ya bino pete. Boyaka wanati. Ce qui nazolanda malamu, crime ya l'homme muntu a été d'être trop hospitalier. Muntu eloko bomisi muntu eza mutema na ya malamu. Wuta kibukoko na biso. Soki tozalaka ata na milimo lokolo ya bino na batuti. Ndele muntu alingaka connaître ata esclavagisme te. Ndele muntu alingaka connaître ata colonisation te. Muntu batoka ya moumbu likola biyamba yamba. Muntu bakoloniza ye pona ki gentillesse na ye. Mutema malamu ya muntu nde bomisa muntu. Hospitalité na molimo ya muntu nde bomisa muntu. Crime ya muntu ezalaka mutema na ya malamu. Nde batokela ye bana baumbu. Nde babeta ye fimbu ya bakanja. Mutemo na biso kibu muntu. Biso eloko bomi biso yango wana. Ezali ke tozo ko respecter la vie humaine qu'elle est sacrée. Ki gentil so na biso bantu. Nde lukeli biso ngambo. Mundela ya lokola mutu malamu. Biso unsuspecting. Que quelle était vraiment ba intention ne cachée. Muntu tellement za lokola zakana innocent. To yambi mundele. To partager ne ba secret na biso spirituel. Kibukoko na biso. Totala boye mundele wana kaka. Atindi bana na ye. Baba ndoko kanga mwana ya bantu bakende na ye esclavagisme. Kaka mundele wana lisusu ayeko betela biso bakoko bafimbwa bakanja. Kaka mundele wana lisusu ayeko bomela biso Simon Kimbangu. Kaka mundele wana lisusu ayeko bomela biso Anwarite. Kaka mundele wana ayeko ela biso Joseph Kabila. Kaka mundele wana ayeko ela biso Moses Katumbi. Oya teka kaba minere na biso. Po na ye pa finance ba rebel o ba boma. Mboka oyo ya mbaka papa na ye. Muntu akufeli dans biso ba peuple bantu. L'homme muntu akufeli hospitalité. Je repose la même question. Renversons la toto balusame ça. Quel est l'homme muntu qui est allé en Grèce et kuna comme multimillionnaire? Et puis azo ko participer na ko déstabiliser Grèce et que batiki ya fanda botanga kombo na ye. Mais lelo Moses Katumbi peut se réveiller, il épouse une Mututi aussi rwandaise ou burundaise, il devient millionnaire chez nous sous prétexte que maman na ye azalaka muntu. Même papa na ya kandenge nini biso ba bantu to souciaka papa na ete. Or bo fanda ka na Europe boyebi ke un grec amonaka pe noir lokola soki noir azali binifié. Ba mindele bali kukuma oyo bazaka plus raciste que koleka mundele ya mundele. Grec, portugais, espagnol, qui autre? Banane ba mindele ba l'homophobie. Baza ba raciste ko sakanate contre la peau noire. Ce que total en Afrique du Nord. Ba arabe wana ba africain arabisé wana. Bazaka très raciste contre les Africains de peau noire. Mais ces Arabes là, comment sont-ils arrivés en Afrique? Biyamba yamba ya muntu. Plus tard, tout basemi Dakar oyo. Bami mona ka baza supérieur na muntu. Na pese exemple. Même quand nous parlons Bemba Saoloni, il était ce que peut half portugais, half congolais. C'est toujours la même histoire qui se répète. Kengo wa dondoyo, semi-portugais, semi-rwandais. Mais botinda un muntu avec la peau noire, aken na Portugal. Total la soka ko matata na ba posto pour kengo wa donda mataki. Ou bien na sena na bango soki ya muntu. Azakuna na sena ya Portugal kuna.
te ye azalaki moitié Polish polonais Polish autaki Poland bolimbisa kengo adondo azalaka Polish rwandanese n'est-ce pas sikoyo ba Polish kutu bazalaka ba raciste liso kosakana te kuna na parlement ya Poland botuna muntu nini akoti kuna na parlement na bango amati akomi ata na basena na bango botanga kombo na ye mais kengo wadondo se réjouit chez nous azata na guti ya makila bazero na kati na yete parents ce qui peut papa polonais maman rwandaise wapi biso na kati na ye mais il se réjouit na mbongo na biso na richesse na biso. Il a même joué le rôle ya ko trahir biso chaque fois qu'il a eu l'opportunité de le faire. Mais na tuna ka question muntu nani oyo aza kuna na Poland asala seke kengo wadondo afe na Zaire mutema malama ya muntu ndezo boma biso mutema na biso malamu nde bomisi biso ba metiola oyo ba cauchemar na biso ba metiola oyo ba boteme pa na biso. Bref, ce sont des bâtards en fait. Tozolanda, ouais, quand on ne connaît pas qui est ton père, on a par définition bâtard. Hein? Bâtard les insultés. Bien sûr, ce n'est pas gentil, ça blesse. Mais bâtard les amoto yo papa ye banite to papa reconnaître yete. Ce sont les bâtards. Ba bâtard, ba lukeli biso makambu na Congo. Ba bâtard. Mboka wana soki azo souffrir. À part que gentillesse na biso ba bantu. Deuxième eloko ezali kambu ya ba bâtard. Ba bâtard basilisi biso mayele. Ba bâtard oyo moyete. Soki botala ezaka groupe ya batraka ba papa ezaka ba histoire kaka. Papa utaka soki pe wapi. Papa zalaki pe mélange pe na banani. Oh bazalaka ba grec. Soki pe bazalaki ba portugais. Tala Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il a tué les Zaïrois. Jean-Pierre Bemba a dit que ceux qui basera babili banda bakokutana na ye. Bino bokolo bananga que Jean-Pierre Bemba, dans son cœur, il est 100% Zaïrois. Pas du tout. Pas du tout. Makila et Gangaka. Quand il a regardé les Zaïrois, le col que toza bakafar ya koko beta masasi ya boma. Wapi bolingona envers biso. C'est parce que son nom est Bemba. Il devient le nôtre. Est comme le nôtre. Mais il était prêt de trahir toute une nation. À gagner l'élection, à quelque signer bloc inacceptable na ye. Abimaki namboka na papa bouile ndengenene. Parce que si tu es Zaïrois, tu es chez toi. Ozo Bunsakabila un étranger. Ba mindele ba ko piéger yo. Tu te retrouves na ambassade na bango. Et puis si misela aucun Europe si ka papa na a beaucoup investi. Alanda ki makila. Tozolanda allez, ba ke ko bouile kuna. Bazo bouila ye au nom d'un rebelle, ce qui peut rebelle Zaïrois. Mais en fait Jean-Pierre Bemba loko kangi seza lokoso na kimoyibi et puis manque d'amour pour le Zaïre. C'est 10 ans à Hague Kuna. Tout ce que lui il faisait, il n'avait pas notre intérêt dans son cœur. Somba kaya ko somba ba élection wana. Ba PCM Mbongo, Jean-Pierre Bemba signé. Oh ba acceptance na ya inacceptable na wana. C'est ba somba ki na Mbongo. Et là quoi sali na ba juif ba beba nezanine. Frappaka bango, n'est-ce pas? Jean-Pierre Bemba is about money. Azalo ko la Don King. Il ne voit qu'une seule couleur devant lui. C'est la couleur verte. Color of the money. Il y a des gens comme ça. Don King est un frère noir. Mais son cerveau fonctionne. Il voit l'être humain à couleur verte. C'est tout. Mbongo. Dollar. Il ne voit pas autre chose. Et il est prêt à kobengo brother. Pour flatter yo as long as a de dollar sign attaché avec toi. Oh, Zande Konaza Kunate. Bota l'histoire naye. Arula toujours peut être un boxeur noir, n'est-ce pas? That's what he does. Le Jean-Pierre Bemba, même Jean Riabato. Jean-Pierre Bemba ne regarde pas un Congolais comme son frère. Jean-Pierre Bemba regarde le dollar sign attaché à l'endroit là qu'on appelle Congo. That's all qui occupe ses pensées.
alie babifothèque ne malamu famille ne bafandi bien bazoko enjoy richesse o bazwiki na Congo. Mais il fallait que papa nakende kokoma riche kuna partir à Portugal te tozolanda toujours basemi Dakar oyo kaka boye na bango toujours mususu olivulembe ye wana mama talela biso likambo oyo semi Dakar mususu qui est son père toyebi te akende pa bayombe mabe akende kuna na Belgium mabe azonga bona este mabe yango yoza Melchisedek toza nani azimbongo titi kaka likambo moko wana bokolandisa makila boye toujours ye kotale na mama ne toze bakazane 100% biso te basemi Dakar oyo basemi Dakar bametiola oyo kaka baza cauchemar tango balobaka na bino faites attention na barace oyo ya bameti. Les métis ne sont pas fidèles, surtout bazaka fidèles dans la race noire. Nope. Métis azalaka toujours. Donc ce qui comes down to it, au commun a ko se brancher na côté ne monsieur Mundele at the detriment ya race noire. Ndebo ba métis bazalaka. Ce qui papa ne Mundela sundola kazemi na ye. Wana ko mona femme noire. Apotani na zemi ya batar wana batikeli ye. Tang ba batar wana bakolaka. Botala bango bien. Botala ba bataro ba belge batikela kabiso na ba français batikela kabiso. C'est ma attitude. Maman Zairoaza bokoli batara koli batara ke kuna kozo misala na ba ambassade lobi ke ko luka papa na ye lobi kuna batara comme un grand homme d'affaires na Zaïre batar ake ko bala pe notre femme étrangère abandi ko mona biso batupamba na misu na ye. C'est comme ça. Ceci dit bande ko nanga basi ba Zairoaza bozo botaka na ba chinois bozo botana ba chinois même chose bozo botala biso tuka ba batar wana lobi tokozala suna problème mususu on dirait ko konaza la ka chinois on dirait ba batar oyo baza cauchemar Zaïre souffrir makasi pona ba batar ba meti oyo ba meti balukel biso makambu mingi. Mais le kweto nakanga dans la race noire okokuta ethnie bantou ceux qui basangana ethnie tutsi mwana wana kokola akomi infidèle na côté neki bantou ake ko embrasser ideology ya batuti asimbi munduki aboma ba bantou. Ça je n'ai jamais compris ce phénomène là. Donc ngai na moni la nature est en train d'enseigner à l'homme muntu na femme muntu Keba kosangisaka makila no na barasi mususu te. Laisse les blancs tranquilles. Tika batuti oyo tranquille. Eza ba makila moko soki tosangani na bango. Bana wana lobi bakoya baba ndobo mabiso. Baza ba mélange ko sala te. Pour na pesika exemple, l'homme congolais ou femme congolaise bantou akobot avec camerounais, centrafricain, angolais, mwana wana zoka mpeva kwa koboma congolais te. Mais soki congolais a se mélanger na touti. Mwana wana lobby a comme ko plot contre le Congo. Donc raso ya batuti, ethnie o ya batuti. Eza ethnie ya ko simba kate. Ils sont nos assassins. Comment est-ce que mwana yo congolais boti obokoli olekisi Congo ba langue na biso tout mais mwana wana zo développer kaka emotional connection na batuti okuto yebaka te mingi okomona babota mikuna na este to na Kinshasa ayebi Rwanda te papa congolais mtatangisi ye. Mais comment on explique mwana na soka koli azum peve ya koboma biso. Donc eza na aden na bango po baza ba descendants sans ambalobaki ne prenez pas leur femme en mariage. Donc tika eza la leçon pour na biso pe bazairo et les airoises. Boke bana ba étranger. Bozo mona ba problème toza nango lelo ba semi Dakar oyo. Ba mélange satanique. Comme mélange ya congolais na mututi est un mélange satanique. Parce qu'elle reste touti, ethnie touti, baza ba descendant du diable lui-même. C'est dans leur ADN.
parce que soki bango bazalaki batu moindo africain normal natunik mutuna natunaki na ebandeli toza na banélotique presque partout là tout au long est ya Africa n'est-ce pas toza na basemi pe bantu na kati ya Congo boite why the hell kaka ethnie Tutsi nde bazaka na mpeve kulukaka ba trouble bako fanda kimia te kaka bango ba nomade babengana bango bandeko na bango musu banélotique si bafanda bazana babisika na bango bafanda eza kaka Batutsi donc c'est une ethnie renvoyée par Dieu lui-même maudit par Dieu lui-même ils n'ont qu'à nous dire qui est leur patriarche toye ba patriarche na bango salaka lisumu nini oye salaka nzamba maudire bango aboya kopesa bango ata mabele ata quoi que ce soit bazabi yenga bana lokola ya Kaina Congolais congolaise ne te mélange plus avec Mututsi. C'est un mélange diabolique et satanique. C'est un mélange qui déplaît Dieu. Batutsi, bolo bate qu'elle prêche la haine. Pour binomoko est égal à haine. Tozolanda, toyambaki bino malam. Et puis d'ailleurs, Général Kassongo, Général Kassongo, ngana moni oza mélange, hein? Oyebi que yoza mélange Général Kassongo. Nga comme ko douter ko za Zaïrois. Yo kangi nani Jules bien kaza combattant ba IDPS o kangi poani. Ceux qui congolais à l'obito simba machette contre Batutsi, mabe eza wapi. Te totala nanu malamu. Mabe eza wapi. Ceux qui congolais à l'obito kendo ko tumba Mututsi, où est le mal? Parce que biso batutoyambi haine te boko prêcher biso mambozanga tina teko l'incitation à la haine. Tout vite ba politicien bazoyem sa ba congolais et incitation à la haine. Et incitation à la haine ya koko na yo. Oyoki, iya kwambila koko na yo incitation à la haine. Pourtant Mututsi abomaka congolais, oyela kabiso discours wana, tout vite wenu. Tolandi hein? Incitation à la haine, incitation à la haine. Au Congolais ba violent na est kunezaki incitation à l'amour. Bana na biso ba kata bazoko boma batuta na maboka. Ezaki incitation à l'amour, hein? C'est que to lembi, hein? Quand de déborder, biso bato bandaki angote, hein? Et puis ce que Rwanda moni que toza incitation à la haine. Azonge pa na bango. Ils savent d'où ils viennent. Quand ils sont ngambuzonga rentre chez toi. Congo zamboka batuti te. On n'est pas obligé à cause na bino na mboka na biso. Hein? Retournez, vous n'êtes pas welcome anymore. Non, comprends pas tout ça na vie. Okenda quelque part, balinga kayote. Baye biso que to lembi na biso yo. To baye yo. Oski Mario to lembi. Hinga na mwen sepe mwenu. Libale kufi Mario na lembi Bima kende na baye yo o Mario Peuple Tutsi, vous êtes le Mario du Zaïre. Tolembi koboko la bino. Tolesi bino mingi. Bosi botoki koki. Biso to profita na loko na bino mokote. Totangi si bino. Baka sonze mbwana luambo makia di bien. Mario, ma plomo nyonso yo zanango. Olukata musalate. Obe mama mobokoli. Kongo konjo koboko la yo Mututsi jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Totangi si bino. Botongi Kigali. Bofandi. Bozonga Mario. Toboyi na biso. Mama mobokoli aboyi yo Mario. Rwande toboyi bino. Tolembi. Tozolanda. Okwa kodondo na biloko eza yo te papa. Bozoko dondo na bomengo ya bino te. Hein? Boya na mboka na biso. Bokuti biso na ba content, na ba cobalt, na ba diamant, na nyonso bokuti nango. Hein? Batuti babandi ko beta biso ko boma pona bomengo na biso moko. Tolembi bozonge pa na bino. Vous nous coûtez beaucoup. Tolembi ko boko la bino. Oh, bosi to tikeli bino cadeau souvenir ya bolingo. Bozonga na mbo garda ngo kuna na Kigali. Tolembi Mario Tutsi Mario. Tolembi bino et Batutsi Mario retournez chez vous. Quant aux politiciens congolais, encore une fois, tout finabino. Yo lalo la mukio sa congolais incitation à la haine. Oeza kolokate
tangu ba Congolais to yambaka ba Rwandais wana ezalaki incitation ya nini tangu Croix Rouge bayelaka biso tuntu to alulenge oyo lo to lengo oyo to yambaka bango à bras ouverts to susaka bango est-ce que tozaki na bango likambo siko bino bato ba français po nazomona porte-parole moko alati veste na cravate alekaka na RTNC lokola po biso depuis ba démocrate bazwaki bokonzi na Congo komaka bato ba terminologie to mikolo eza suscitation à la haine nenga na tuni bo monsieur le cravate monsieur le veste tangu ba Congolais bayambaka batuti na Congo siko wana eza suscitation c'est pe ya nini wana eza nini tangelanga na histoire avant l'événement et si comme on a Congolais ba marché attaque to lingi batuti te. Il y a combien des étrangers que le Congo a accueillis? Alors, pour nous besoin qu'il y a suscitation la haine, Congolais a naturellement muta suscitation la haine te. Hein? Mututi ndaza na bizali mabeba ngonde bazali définition ya haine. C'est le tuti. Tozana ba pa ya boni na kati ya Congo wana. Hein? Pourquoi totiaka bango suscité? Biso tozala ko la ba sud-africain wana te. Il ne faut pas qu'il y ait aussi nyonga ton frère congolais parce que votre maître Paul Kagame a bengi bino lobi boyer sa peuple na bino batika ko boma ba Rwandais. Tala chilomba Alexis faiblesse na ye. Deux soldats rwandais ba katisi na ngamba Congo ba boma ba congolais. On les arrête. Mais chilombo batie pression pa Paul Kagame azongi si bango mais un policier congolais a katik pe na Rwanda et pas boma ba bete masasi kuna signe à faiblesse et puis yo mutaba français oyo ceux qui batindi ordre mal nani envoyé ko exécuter en côté. Comment on peut te dire de dire aux Congolais suscitation à la haine? Yo yebi bien que Congolais ba bomien nous avions été ridiculisés, humiliés pendant toutes ces années. Tokope malisusu te kaka pona batuana. Yo tele molo banabiso suscitation la haine. Yama mweba. Kende ko yebisa mamweba suscitation la haine. Naka kwebo minu nyonso sila na mnoko. Iya kumwambila suscitation la haine. Ok. Ceux qui posent ces pelite que Congolais toza bata suscitation la haine. Bima na mboka na biso kende. Yo politicien congolais. Soko se pela na biso te que tokomi bata ba suscitation la haine. Va-t'en. Bon c'est la biso pelo comme alongate. Démissionner. Démissionner. Simple que ça. Oh. La plupart de vous, loka malonga pe bosala la capsule de la kate. Bozo ko fanda kaka na boliaka salaire et loka malonga bosala la kate. Kende na yo. Boza pe mingi groupe ya ben compétent moko boyo bo dirijaka Congo. Allez-vous-en. Quoi que ça biso ba français wate ya ba suscitation la haine. Yama mweba nika kweba. Ba suscitation ba haine wana. To soki tolingi tondima oke yondo tondi mpeve. Yondo yeli biso bolingo. Envoie ta femme à toi, tes filles à toi, kuna na Kigali, sope na est ya Congo kuna. Tozolanda, yaka kwebisa biso suscitation l'amour. Tokani, po ba Congolais et les enfants connaissent tant de violence à l'est. Wana nde suscitation bolingo. Rwanda est-ce que basi ba futi biso pona nyonso na basali? Na uti koloba Congolais yambaka Rwanda bras ouverts. Bafanda na Congo Rwanda tamoko ta koloba ke bafanda ka to susiaka bango. Wana za muto di shima. To fanda na bango pas de problème. Mais balakisi biso ke baza batumite mama be. Papa, nana ngoko kondima chaque fois bazo boma bandeko na ye, bazo violer bandeko na. Qui peut accepter ça? Au départ, to kanisa kezaka ba mésentente kosila. C'était devenu clair. Ils ont commis génocide contre nous. Bisoto yambaka bango, with no problem. Quand les autres pays ne voulaient même pas accepter les Tutsis, le Congo Zaïre les a accueillis. Ils étaient tranquilles chez nous. Bapesi biso merci, bapesa namboua. Babombandi ko bomba biso. Pourquoi Mututi ya yinaka Zaïrois? Yenda za mutaba génocide. Ils détestent Zaïrois basé sur ethnie. Zaïrois est un bantou. Mututi ya linga bisote. Bangonde bazana haine ya ethnie. Biso bato bandi angote. Mais ce qui m'étonne, les Tutsis, retournez chez vous. Retournez chez vous. Chez vous n'est pas loin. Parce que vous savez assez. Il y a cause mindu qui bobo ma pays ou yambaka bino. Quand
vous tuez les Zaïrois, automatiquement, vous n'aimez pas le Zaïre. Vous ne pouvez pas nous dire que vous aimez rester au Zaïre, cohabiter avec nous, mais chaque fois que vous avez l'opportunité, vous prenez les armes contre le Zaïre. Retournez chez vous. Vous n'avez plus droit à la nationalité congolaise. Pas du tout. Un Congolais ne peut pas prendre l'arme pour bouleverser son gouvernement. Tokani, aucun Congolais peut prendre les armes pour déstabiliser sa nation. Aucun Congolais peut prendre les armes pour commettre crime contre l'humanité, contre son peuple et peuple. Donc, oh, Bino Bossala, vous n'êtes pas le Congolais. Bilo komisa tonanga inatangi, automatiquement, ils ont l'ongolo qui Congolais na yo. Na simplifié. Ata Congolo, azamu Congo, o Muluba, o Muswahili, o Mungala. Soki akeiko s'affilier na groupe rebelle, right? Et Kassimbi Munduki poa bomba ba Congolais. Nous retenons le droit, nous réservons le droit, yako strip de sa nationalité congolaise. Act 1 is a treason. Il n'est plus congolais. Akende, toko kangé nanou bien sûr. Mais toko kangé na statut un congolais qui a trahi sa nation. To botole nanou ba droit ou ezali ko protéger comme un citoyen congolais. Pour nanini parce que c'est un congolais qui s'est comporté comme l'ennemi de son peuple. Comme Jean-Pierre Bemba normalement, il fallait que botole ait droit d'être congolais. Parce qu'il s'est associé avec les rebelles ougandais pour tuer les Congolais qui s'engagent. Jean-Pierre Bemba n'est plus un Congolais. Parce que normalement, dans un bon pays qui est bien droiture, il fallait que funda Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas de expliquer biso massacre bitumbo ya bundaka na Museveni na Kisangani. Why would un Congolais faire ça? Why would fils de pays faire quelque chose comme ça? Et puis ils ont menacé que ceux qui sont Congolais babimi bakokuta na ye. Ça c'est être Congolais? Où est l'amour patriotique na ba acte ya salaki? Et puis bagako bouile la ye wapi? Ba makambutu Jean-Pierre Bemba sala nande bagako bouile kuna na ba Centrafrique pour na bloko na kende ko sala. Aza ni martyr na biso ni héros na biso, c'est un traître. Aza muti photo strupier na droit na ko jouir comme un citoyen congolais. Toko tika fanda na mboka. Mais Jean-Pierre Bemba a droit de bénéficier de l'occasion venant du gouvernement congolais. D'ailleurs, Aza a droit d'être congolais lui sous-souté. Mais tu allez prendre en considération, peut-être il est né là, il connaît là, il est émotionnellement attaché à nous. Et puis à ça, moi 10 ans na Hague. Ok, nous allons battre que l'homme est vieux maintenant, na obésité et tout. He can stay there, mais il a réclamé ma droite. Ah, le baka mingité. Le Congo ne lui doit absolument rien. Sous-noté, biso pe toko kotale la Jean-Pierre Bemba na malam. D'ailleurs, rien dans de voir le peuple congolais. Beaucoup même. Mais tozana nanzela wanate pour le moment. Les politiciens congolais. Le kolabino boza basi à Paul Kagame. Le kolabino boza ba homme-femme. Les hommes sans personnalité, les faibles, batuba zanga dignité, vous vous êtes pliés devant Moutiopi wana Paul Kagame. Oya kwa su ko sa congolais suscitation à la haine. D'abord bien avant la ta veste na ba discours abuzo ba na lobino na tout vitu eba. D'abord, yeba déjà ka tango yo la ta veste kende na koloba ba discours abuzo ba d'abord tout vitu eba. Tokani avant la suscitation à la paix ya ba yani à la haine. Kende kolobelango mama na yo tozolanda pendant kozo sa mama no biloko wana buzoba wana ba français no buzoba wana zwa yetia na avion tinde na est sala biso plaisir wana then yaka ko sa congolais suscitation à la haine tolandi mama na yo afandi tranquille elle est protégée bana no basi nyokan soda tout yo a violé yo oyabi le sas lo kitwalisa cité ozolia bifotek o uti ce qui peut wapina ba veste non ba cravate lokolo ebi moi français oya kotangela biso ba français zangatina peuple qui no ba souffrir ba rwanda ba kata ba courant mabe ba nyonga kabiso mabe yo yebi sa congolais o suscitation la haine yo yebi souffrance ba congolais si bozana bozo sala politique na bino ya mabumwese tonda
outi na Europe oliaki bien, ofandi bien, tu es bien. Au bois ka kutu biloko kolia. Bana no babaka papa, je ne veux pas manger ces yaourts. Ouais, bino bana si ba lobaka, je ne veux pas ces yaourts papa. Je veux aller à Paris. Moi na Congolais. Est-ce que lobaka biloko wana? Congolais koma kina kosomba nde kiteni ya likayabu. Akomi bakomi kotekele kiteni ya Pepsodent. Yo ebizi wana, yo ebi souffrance wana. Hein? Ouais, quoi c'est votre suscitation la haine. Et là. Donc biso basala biso du n'importe quoi. Toi encaissé. Pour Yesu aza mwana ya koko na biso. Lokole ya lobake me vos ennemis. Boni boyko ba politicien congolais. Yesu zalaki congolais. Hein? Poni buzo bezanga tina boy. Mbala sima tala ba congolais. Soki politicien soko ba suscitation la haine. Boye bisa ye suscitation la haine ya mama na yo. Na koko na yo. Anso mwasi nena mama nena bana tinda bango na este. Ndeto ye baya ko yebisa biso par après 10 ans après suscitation la haine. Po o bazoko boma kuna bango baza batute. Po mututi alaxi congolais bolingo, c'est ça. Mututi alaxi congolais hospitalité. Boete boni boyko bibembe na bino ba politicien congolais ba tufi na bino ba mama na bino. Boyoki moins sérieux, aventurier, bande d'aventuriers miyibi, les espèces de femmes. Et puis les femmes affaiblies. Pour moi, si je suis plus courageuse que vous, mi bali moko ya tuntu chana na moko boy. Bino boy batete botang bozo ki ba Rwanda na mi balé. Il fallait bien bo kanga bango. Tala Poutine kangi no américaine moko kuna na Russie po akende ko ngakota na diamba kuna. Aza kuna bazo sambise pe ba menace 10 ans. Ils s'en foutent zo banga mutute. Mobala zalaka ndenge wana. Tozoland talabino. Na bozuka ka de Rwanda mbangu bozongisi. Oboko mokoko sabato, c'est que t'aurais allé bako Congo est un grand pays. Really? En tout cas, ebi, ouais ça ba malédiction kaka. Ouais ça ba parti politique démocrate na Congo, ça parti politique maudit à Satan. Ngana tu na question. Yo mukolo ofandi na kiti. Mwana mkia ya simbi mbeli. Aye nango na position ka tuba yo. Yo kote le mate, obotole mbeli wana te, right? Ou bien ceux qui osent na mundu ke mwana nazo ya vraiment déjà na action ko poignarder yo. Yo ko fanda wana supposons poignarder autour à liboso. Ofandi, okosale le côté parce que batu bakoloba yo za mukolo ya za mwana mukie. Really? Ceux qui mbeli wana beti ari ya munene me makamasi makila supe na mutema. Yo moni sore kozala nini? Boye sangai arme oye baka ke yoza mukolo oya za mwana moye bomate ezate. Botanga arme wana ezalaka nini? Ezalaka bal masasi, licheti, mbeli, likonga, bino botanga arme. Oye yebike lekola mutasimbinga aza mwana mukie alors atateke pa mukolo ko boma mukolo te. Ceux qui chèguent na balabala simbili chete au pepa. Et que yo mukolo za na nzela na ye, yo moni résultat ko zala nini. Ko réagir te, telema wana parce que batu bakoloba yo za mukolo ya za mwana muke. Un enfant qui tient une arme pour vouloir te tuer n'est plus un enfant. Wait a minute now. Po mwana muke asakanaka na ba jouer. Mwana muke abanga ka arme. Mwana muke asengaka yo mukolo protéger ye. Mais tant que moi n'ai azui arme, n'a intention de porter harm à toi, je pense que tu dois voir qu'en face de toi, tu as un ennemi. Oh. Et puis, les démocrates, ils tout na bango eza normalité. Tant na ba ke mutu soka comme zoba na mutu elo kal boso sala comme ka démocrate. Boso boka démocrate mayele na nuté. Démocrate zala ka mayele te. Pour démocrate raisonnement tout ezala ka côté. Kangana samen grande nation. Really? Si que les 8 millions wana ba viola ba bomi ba rapport ba ONU na ba mping bazoko register. Si que bibembe wana nani mutaboma bango. Quand on les a tués où? Quand na kati ya Congo na grande nation hein? So you see, bal tango zoya e yebi makambo grande nation te. Congo est la plus grande nation que Russia. Russia eloko ke contre l'Ukraine eza pona nini? Tangu Ukraine bangi bake kota na makamba NATO
ba moni ke nero kwa kote ba base militaire na Ukraine ba interpréter ba moko Ukraine comme un danger. Tozoland Russia ke kokota kuna yo kwana ba moralité ko ba ka kota mboka mukie qui par définition allait maintenant représenter une menace na souveraineté ya Russia. Oh yango Congo zokangola mate parce que les démocrates mitou ezika mitou ya ba démocrate et ça la kamala mouté. Rwanda n'est pas un petit pays. Rwanda bénéficie des armements venant des pays qui veulent déstabiliser la région. Automatiquement, le Congo a le droit de voir le Rwanda comme une menace. Ce qui est vrai. Parce que Rwanda l'a démontré que quand il a l'opportunité de nous envahir, il le fait. Alors, pourquoi nous sommes petit pays, petit pays, nous sommes grand pays. Grand pays à Kakweba. Petit pays à Kakweba. Ce qu'on a li bon na mutu notre espèce démocrate, hein? Bon on a pouvoir. Les Zaïre nous respectaient tant aux alaka na Mobutu républicain. Bozoka raisonnement nanga, c'est ça le raisonnement des Republicans. Ngana la présidente Nazaire Sanga Rwanda est un petit pays par rapport à quoi? Bosubo ka bal e ba komina bal que balo e ko bo mamuta mulaite, hein? Petit pays et simbi minduki contre nga. Bolo banangai petit pays. Oh. Mais attends, avant coûte que bango bakota, moi je vais entrer dans leur pays pour empêcher la menace qui est dirigée contre mon pays. C'est comme ça. Oh. Boyebi ba démocrate boza libabe. Li souma ya Congo hein, ezalaka ba démocrate. Outa 1997 nanu démocrate ya normal azuki bokonzi na Congo te. Aucun démocrate peut devenir président Congo pour démocrate azalaka mayele te. Ceci dit, Martin Fayulu change parti no politique. Oui, kende kota ba Republican. Oui, tala ndengo zaka na ngamba ba démocrate hein. Ozomona ba jeba salote. Muchilombo o mon ba calculer une année avant ba élection ba bimisi Kamere le basa la théâtre na bango right pour Kamere peut m'aider que pour ascender à comme na pouvoir n'est-ce pas na de gari ma out parce qu'ils en a besoin qu'on flatter population wana est pour sécuriser nani ko gagner ne lisusu au moins ba théâtre ça la mana fard ke boy chulombo akosili sa guerre wana te ils n'ont qu'une intention a ça la théâtre ko bomisi sa ba fard ako bomisa na ba congolais. Il n'y a pas de résolution là à l'Est. All this is happening as pour nous sécuriser les cap qui présidence l'année prochaine. Douana bako affaiblir yo Martin Fayulu. Tozolanda de l'autre côté à tout comme Moses Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Nakabila bako soutenir yo. Ba semi Dakar na misatu na tangi baza ba traître kutu biologique. Donc côté la bango kutu mitemate. What I do think il faut ça là. Longola LCD na ngambu ya ba démocrate, LCD doit devenir un parti républicain. Là, tu seras maintenant libre de mener une vraie opposition. Et les Congolais peuvent réellement voter. Ils veulent les idéologies ya ba démocrate leur système de faire les choses ou ba monique the Republican way of doing things et la vraie vision et direction photo me mamboka. Mais yoza na ngambu na bango tu seras étouffé. Et d'ailleurs ils sont en train de le faire aussi. Bakolinga kombono li moi bako étouffé yo, tu n'auras pas de moyens ba sala ba jeune na bango. Tolanda Kabila ko sala moi théâtre net abimisi mutu moko boye. Tozolanda mais ba yebi kande ba sala ba jeune na bango Chilombo le kasusu ki président. Ndena zo ba Martin Fayulu. Yo normalement t'écoutant quand vous parlez Ozalina ideba Republicans. Tu es intelligent. Non, tu kolobanin. Un homme intelligent ne peut pas être démocrate. You're too smart. You're intelligent. Tu dois venir na côté na biso of Republicans. You're on the wrong side. Côté ozakuna eza côté ba démocrate ba buriko naturel. Batataka na bijingi. Yango musala na bango ezaka ko yiba ba élection. Kosala ba guerre, they'll do anything. That's how miserable ba démocrate na bazalaka.
bayeba baza na idée comme ça bakosala te soki babila na bango échoué bandi koluka batrouble de gauche droite, that's how they are. E nauti koloba ke malheur ya Congo ebandaki soki otali be les sponsors de ces malheurs là sont les démocrates. Tolanda so nazomona na nga te mwana fayulu pourquoi LCD ezozala na ngambu ya badémocrate. LCD change yango ezala Republican Party na kati ya Congo. Là okozala libre parce que nya MLC je ne compte plus ça. Sont de moins sérieux là-bas. Bango baza ba démocrate kaka. Ba bata mi kaka nde derrière couverture, baza ba républicain eloko ata moko te. Hein? Tala Jean-Pierre Bemba. Ce kaza réellement républicain. Républicain zanga mayele. Akende kondima ba inacceptable na ye. Akebeta 10 ans na boloko ofela bimikuno obèse, fatigué, affaibli. Voici un yaza de républicain na loko nini. Yo mona Mobutu azaki na kibuzoba ndengo wana. Ça ne peut qu'être un raisonnement d'un homme démocrate. Les démocrates ne sont pas intelligents. Démocrate baba bijingi jingi moko boye. Démocrate atazana libumu evimbi. Libumu pamba. O libandi na mutu. Libandi pamba. Bazaka mayele te. Mohan Fayulu. Yaka, enregistre-toi as a Republican. Congo tozana besoin kozong sa ba valeur républicaine na ya Congo. Congo doit kolanda ideology na vision ya ba Republican. Tokozong sa structure et l'ordre na mboka. Et il faut restaurer la vraie unité et la vraie sécurité en rendant farde qu'elle a une armée forte na Central Africa, non seulement na Congo, na Central Africa mobimba. Le Congo doit imposer ce respect-là. Nous avons 9 pays voisins. Nous ne pouvons pas être un pays interprété comme une nation faible. Pas du tout. Et nous connaissons tous que le développement du Congo promet le développement de toute l'Afrique. Quand le Congo se tient correctement debout, c'est toute l'Afrique centrale qui se tiendra debout. Les ennemis du peuple noir ne veulent pas voir cela se réaliser. Et ils attaquent le Congo. Comme il y a les jeux politiques et Salama, les Republicans, nous sommes mieux placés, je ne peux pas tout dire. De Yakobeta joue très très bien. Tozolanda, yes, Republicans, le bon Dieu nous avait bénis, namayele naturel, toyebi jeu de dames, très bien. Bosuboka démocrate a gagné jeu de dames. Démocrate a gagné quel côté? Basala kamayele te. Baza ba opposant kaka, ba opposant kaka. Basalaka, donc opposant mobimbatang ba pesi pouvoir, 3 ans bimsaka gouvernement te, il n'a aucune idée. Kagama zo continue ko saka na bango, donc bango ba réagir saka kaka. Ba monaka le mal de loin te et il réagit kaka. Ça c'est comme ça que les démocrates. Donc bango ko cerveau na bango biologically ezali warrior dia kozala na low IQ. Baza ba bitata na bijingi jingi. Aucun démocrate est intelligent. Baza kama il était. Ataba Clinton na moi ciné. Bon moi ce qui Congo est tellement bien as a republic. Bango bako perdre ba asset na bango bakende côté na Rwanda. Mais c'est ça le buzoba ya ba démocrate. Et tali bisote que ba Hillary Clinton bako perdre mbongo na bango na Rwanda. Oh well, I mean it is what it is. Nous avons une nation sauvée. Ceux qui basala kamayele, ils allaient s'investir na Congo depuis kala. Mais tellement ils sont des démocrates, bazoba kaka. Bakeko sala bongo. Même George Soros, il a mal investi bambongo na ye. Ndebon do bazana mitu e comme baki pelekese basala ba désordre na est. Bazonga bazoe batepo ba comme kotalo oh mon Dieu, ce que Rwanda kwei ba investissement na biso kwei. They're stupid like that. Ça ce sont les démocrates. Mayele na mitu ezalakate. Yango mon ba bundi se Donald Trump. Alongwa kaka na office po ba préserver tundamba bloko na bangwana bazana ngo. Yango man fail na sengio. Yaka on the side of the people. Republicans to l'utaka pona peuple. Republicans, nous voulons le respect de notre souveraineté. Ya Congo, Zaïre, nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons jamais accepter qu'un pays comme Rwanda, n'importe quel pays, de se lever un bon matin, de menacer le Congo avec les rhetorics, il y a la guerre,
et aller plus loin, envoyer les rebelles pour nous déstabiliser. Là, le Congo ne peut jamais tolérer ça. Et Tokokota na Rwanda, parce que c'est un crime que nous ne prenons pas à la légèreté. Pas du tout. Republicans, tolinga kabilo comme modèle wanate. Et c'est un crime impardonnable. Le Congo doit faire de Rwanda un exemple. Tokoki jamais, 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 au grand jamais, qu'on tolérait un pays envahir le Congo, venir nous menacer, tuer le Congolais chez eux. Jamais. Au grand jamais. Démocrates vivent avec ça. Pour eux, c'est normal. For us Republicans, c'est le quoi la Bible considère péché comme abomination. Envahir notre pays est une abomination. Nous ne pouvons jamais excuse this type of behavior. And as the president, tango comme président, kolande la milima ba Republicans, il faut que na Rwanda ko kanga Paul Kagame. There is no negotiation. Il n'y a pas de négociation à faire ici. Il nous a manqué le respect. Il nous a insultés. Il continue à représenter une menace na sécurité ya nation Nabiso. We must kotia maboko Nabiso on Paul Kagame. There is no ifs or buts. Likambu na sécurité Nabino eza likamba négociaka nangote. Tango Poutine a eu onction que kota na Ukraine, il n'a pas négocié. Just that simple. Tozola na Martin Fayulu. Telema become a Republican. Register LCD as the Republican Party. To tambola. To sala masolo mususu. Banyangala kato ba demokrato yo. Bako binisa biso. Bako sala ba jeune bango. Ba réunion buzoba. Ba accord. Bazo sala moto ba théâtre na bango no. Biso toko sacrifier intégrité en mboka na biso pona ba théâtre. Yaba groupe moko batu ba moins intelligenté. Le Congo est un grand pays qui mérite les grands hommes et femmes à le diriger. Fini la récréation avec tous ces bâtards de démocrates là. Ils n'ont qu'à partir le bande de criminels. Ok, bande konanga, I love you all. Bye.